Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Chorale dirigeante oye! La grande chorale du dirigeant oye! La grande chorale des dirigeants oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusimba, kumeka, Yankele, okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Solo lelo tozali na date oya le 29 septembre, l'an 2024. Oyo awa na Yerusalemi to bongisi ete carnaval ekoka kozala. Solo biso awa na Yerusalemi biso nyonso tozali na annonce ya fête na biso ya le 3 octobre. Le 3 octobre ezali fête ya lingomba ya tata Simon Kimbangu oyo na ntina ya botongi Yerusalemi Papa Simon Kimbangu Kyangani oyo batikeli mukumba munene ya kotonga Yerusalemi. Ba observateur bazali kosala mengi bakotala a nkamba ya 1987 to 81 ya ngoli susute nkamba ya lelo. Eza boite. Papa Diangenda alobelaki yango le tout va changer à partir de l'an 2000 ans. Et Papa Simon Kimbangu Kyangani abandi musala na ye tango nini? 2001. 2001. Maloba ya Papa Diangenda ekokani te. Wana nzambe to nzambe te. Pour Papa Diangenda ye alobi que le tout doit changer à partir de l'an 2000. Et alobi à partir de l'an 2000 wana batentation ekokota ya mingi na kati na lingomba. Batentation ekoti te. Makasi kasi ya aloba kiete
bosimba kaka elembo na bino oyo topesi bino. Bosimba kaka elembo na bino. Bo changer te ndenge totikeli bino. Alors, na annonce tozali kosala elakisi ete biso bato ya Yerusalemi. Biso bato ya Yerusalemi tokomema charge ya koyamba bandeko na biso ba dirigeant o bazakli kouta epai na epai. Eza boye te ba préparation na biso ndenge tozali koloba mwa bapondu mwa linyoko tobosana te. Pe bisika kolalisa bapaya. Bisika ya kolalisa bapaya tozangisa te. Donc annonce na biso nde yangwana. Tata Mukonzi Abule papa Simuki Mbangu Kiangani. Alobi ete chorale dirigeante. Biso nde tokomema charge ya fête nini? 12 octobre. Oyo tokoyamba bapaya ya ndenge na ndenge. Nzambi votele. Papa de la ville yo zoko banga. Banki tokotonga na biso. Oto bana kocha pondo, oto bana kocha manioko. Kimbangizi moye. Soki oke na pondu na banke, eske bako kotisa yo? Pondu na yo lia. Kasi Tata Mukonzi Abule ya kosala tic-tac. Kimbangizi moye. Ngai pe lobi basala ki ngai critique wa ili pare na koma muto voix grave. Nani mvwama? Nani alobi? Na komo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tango toyaka wana jeteki nde papa Mfuma Mbanza amibimisaki ye azali Nsongia Nzila toye na koreki dernièrement toujours na annonce papa Mfuma Mbanza tata Nsongia Nzila ayebisi koreki bokende kobongama tango boko ya le 17 boko senga bolimbisi ezalaki kakao sikoyo lelo na annonce ya chorale de dirigeant alobi tata Molimo Santo akosala nini? Kimbangizi moye. Papa boko limbisa biso biso tozali kaka bana pasi nde yango ezoko kolobisa biso mingi pasi nde sino papa toyebi yango tala na boloko me papa Simoki Mbangu akei kobimisa roi ya babelge na Allemagne yeko papa kolongwa Lubumbashi po kaka oye na Kinshasa pasi
me sikoyo akende tina Alemani na butu wana asalaka bato akena Alemani bayokani aye na Belgique aye kozwa mikanda wana ye moko na place enkoni azongi na Alemani basilisi kopi na bango atikali kozwa susu ro wana aye kotika esu na Alemani azongi na Lubumbashi na butu kaka wana. Donc impossible ezate mbongo na biso wana papa yango nde botondisi la biso nanu kuna na banki oyo ezali mbongo wana papa. Kimbangismo ye tosala kaka molende na kotonga memorial pe banki wana soki bandika kotonga ma tosala pe molende moko na moko atia totia poa banki wana esila noki tik tak na ye okomona mutu na mutu ndenge mbongo ne kotonga. Simon Kimbangu Kiangani oye! Kimbangismo ye! Bosimba likambo wana bozwaula disekite. Bosimba likambo wana. Papa! Dirigeant oye! Na yebite mutu nyonso à moins que ata oza illettré mais okoki kobosa na date de naissance na yote ezala batata ezala ba mama ba oyo basi babala jamais okoki kobosa na date oyo bosalaki mariage bongo to bongo te. Attention, parfois bozali ko comprendre te date oyo date oyo komaya donc ezali équivalent na le 29 juillet mais le 29 juillet te oyo le 29 septembre kobosana te le 29 septembre komoni donc Bobo bosana te soko kansira accident papa Mfuma Mbanza eza bongo. Kimbangismo ye soki kaka bokanisi accident ya papa Mfuma Mbanza na kikulukuta na 1985. Donc, choral dirigeant Yeluselemi, to sepela nandenge ke annonce na biso to yoki ba secret mwa mingi. Eza boyete ikambo kaka na maso yo uti kosenga awa. Na maso oyo to uti kosenga awa. Pasi za komona na kati na Lingomba. Pasi ya mokili. Na 5 mois papa Kisolokele alobaki na biso boye na pasi nyonso yo bobosa na Yeluselemite to bosa na Yeluselemite esika wana ayaki koyebisa biso boye akanisi date ya le 3 octobre 1921 ye azalaki témoin munene makambo nyonso papa Simon Kimbangu abandaki kosala. Question kaka batunaki ye na ba Belge ba Derossi batuni papa Kisolokele. Est-ce que yo ondimi penza ke tata na yo azali kosalisa na molimo na kombo ya Kolo Yesu?
papa Simon Kimbangu papa Kisolokele azongisi ngai na age na ngai ya 7 ans nakoki kobosana te ke tata aza kosala makamusi na kombo ya Nkolo Yesu. Mpona nini na le 6 avril wana na 1921 tango papa Simon Kimbangu bayokani na mama Mwilu la nuit du 5 au 6 ndenge baza kodiscute papa Kisolokele aza koyoka ndako na bango ezalaki awa na 5e poste awa et papa Kisolokele abotama na place cabinet ezali. Donc dans les jours à venir cabinet voki yalukirigana donc tout seul tabongisa. Ah, papa Kisolokele ayoki mama Mwilu bayokani na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu aza kotelema pote akende nsona kiyenze en passant par Ngombe Kinsuka. Esika toyebi esika mama Kiantondo. Nzela ya mikena tangwana bandaki kolekela kote ndako papa Soloti okomi wana. Sika papa Simon Kimbangu alata boye pote azwa musolono ya tabaki wana pe papa Simon Kimbangu bana kosala tabaki te muto yake kufuta nyongo nazona ngana mbongo te zwa kaka tabaki we papa Simon Kimbangu ko chango wapi tikena kende koteka ngona nsona ki yende papa Kisolokele pe ya unalamu Kisolokele tikala papa ngana ko tikala te si papa Kisolokele banda kaka amonaka bandoki na kimiala banda tango wana papa Kisolokele abanda kulinga ko tikala te puis yena bandoki moyete to yokaki mardi passé tango to chaki cassette na ya alobelaki makambato ba maseke to landa kiet yetili wana ye en tout cas kambo wana ibandaki kolongana na mutute kokoma Ngombe Kinsuka tango abikisi mama Kiantondo papa Kisolokele témoin ayebaki pasi ezalaki na mama wana nde bazotyeli banga na mutu témoin bakena nsonaki nyenze fumu yango mpe etekamaki nango te entete wa fumu vutukili yao bakomaki na esika moko esika tokendeke na epai ya tata mwasi Nsilulu benga moko eza wana na benga wana sikoyo nde esika wana nde Nkolo Yesu ayekokutana lisusu na papa Simon Kimbangu koyebisa yeke mutu na yo bikisi aza kozela yo kuna parce que likambo wana nando emonana te na mokili mutu azopenaliwa kaka na libonde likosimba ye mbala moko mutu alamuki wana na tawo bazomonaka oyo fozala kaka ndoki mama Kiantondo alobi tata wana fo yeba likambo nini ngai na ye oyo azwa ngai na sala ye nini nga fo na souffrir boye kaka na liloba na ye mbala moko na telemi encore ba mama ndenge bazalaka liputa ekangami na loketo alobi na tolo alobi ndenge na kozela Nkolo Yesu aye na papa Simon Kimbangu na benga wana Kimbangu itala kambo papa Simon Kimbangu alobi ngai na boya kinanga kolo tala makambo kaka oyo bandeli na kosuka wapi sikoyo papa Kisolokele azoko yoka mungongo ya Nkolo Yesu azoko tuna tata uza kolobana nani azoko tourner atala boyo lala moko na fumba zalaki nango batikali kubwaka ngona benga wana mkolo mususu benga na yebani malamu tokosala pe programme to eyebana na batu nyonso na etinda ya papa Simon Kimbangu Kiangani me Nkolo Yesu lilobana ye eke kobanga te esika nyonso na mpasi nyonso ngai na kotika yo te na kozala na yo kaka témoignage nyonso wana yango nde
papa Kisolokele tango alobi ndenge wana na le 3 octobre alobi mwana moke boye ayebi makambo ya tata na ye donc biso poso na biso ezali te toboma Simon Kimbangu comme ça histoire esala nini mais mwana na ye soki lelo ayebi boye bon na age na ye soki tobomi ye mikolo ekoya mokili kozala na problème na biso oyo bato ya justice bayebi bana mike baprison na bango ezalaka ndenge nini. Alors yango nde bazwaka papa Kisolokele batindi ye na boma na classe ya bakatholike père Jésuite e bapesi consigne eke mwana wana lokola asali na ce temps boteya ye makambo ya kolo Yesu na mama Maria akola nango penza comme ça abosana likambo ya tata na ye Simon Kimbangu. Donc o bango babengaki ete fo bolave ye cerveau wana ye moko papa Kisolokele azokoyebisa biso na 5 mois fo bosokola ye bongo wana abosana complètement likambo ya tata na ye et puis abosana pe mboka nkamba abosana libela ke mboka na ye nkamba aloba kutu teke kombo ya nkamba à ce temps. Alors bapesaki ye formation wana accélérée la formation accélérée wana tala na 1921 azalaki na 7 ans na 31 asilisi ba étude na ye wana komi na âge nini na 21 azalaki na 7 ans bongo na 31 komi na âge nini 17 ans asilisi ba étude na ye complètement e bapesi ye musala na bureau ya gouverneur na tango wana biso bato yebi histoire ya Congo na tango wana boma ezalaki nini capitale donc batie ye komi na bureau ya gouverneur général abandi kosala asali makamu sikuna oyo ete projet ya mboka oyo bato bazokoka te kosala ye asali yango dans 1 heure oyo bapesaki na mutu boye pendant 1 semaine akoki te mosusu pendant 3 jours akoki te bon sikoyo mitindo euti na roi Albert kuna ete mais projet wana pana Congo eza rapide mais nani mtakoko sala ngo gouverneur général bi non on voit que Kisolokele est doué tika topesa ngo pa inaye siko messager oya roi oya utaki na Belgique aye ti akiti kuna na boma pwana projet wana pete azwa yango azonga nango bapesi yango na papa Kisolokele ye mandateur ya roi alobi foto kende kotala Tshela na gouverneur général bake na bango Tshela tango bake Tshela bazongi sikoyo papa Kisolokele musala bapesaki ye asilisi yango afandi na ye azwi brochure na ye azotanga na ye sikoyo oyo azalaki délégué ya roi amoni papa Kisolokele azotanga mwa journal na ye mais yo yobaki mwana wana akoka kosala yango doki mais sikoyo ole asala azotanga gouverneur général aye
Mais Kisolokele, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, Mokonzi. Na sali musala, na silisi. Yango nde, na fandi nanga naza kozela bino. Lakisa musala ngwa. Tali yango bwa, ake, et pas un mandataire et un roi. Ah, mais, c'est bien fait, c'est magnifique. Donc cet enfant est très intelligent, à féliciter. Il mérite un grand cadeau. Ah, grand cadeau. Donc, roi a fait ce rapport et pas un roi a lobby que cet enfant-là mérite un grand cadeau qui serait remarquable dans sa vie. Bayokotuna tala message uti pa roi. Abi Pakisolokele lobby ngai grand cadeau ekokotanga na motema ekozala remarquable na vie nanga mobimba soki bokoki ko permettre ngai nakende kotala mboka nanga Nkamba. Pe nakende kotala mama na ngai na bandeko na ngai oyo natika kuna. Donc on va kotaki na lavage de cerveau monika kaka. Donc verser le dos sur un canard, sur le dos d'un canard. Donc oh il nous va ko pesa ite kote ya donc zero ikozo kota na donc ye makanisina nyonso kaka Nkamba. Wala sengote. Wana ye moko aza ko raconter cette histoire wana papa Kisolokele. On va raconter biso ndengwana. Alobi c'est comme ça et que amnyele balobi donc altango ayebisi bango ndengwana ami bamilela kikutute bakoki kosuko koleate. Tout ce qu'on a fait sur Kisolokele, donc jusque-là, il reconnaît toujours et que ses parents sont Kimbangu et Mwilu et son village c'est Nkamba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tungana ki bon, mutu oyelalaka. To la lobi bongo to kopesa ya. Kolala na tongo bayibisie ke au lieu que okende na Nkamba malamu mama nayo na bandeko nayo baya awa na boma po bayeba ke soko aye Nkamba eko susunguya mususu. Est-ce que papa Kisolokele la bossa na Nkamba? Yangwana. Donc, le 3 octobre, décision de so makina papa Kisolokele batindi na boma. Lavage de cerveau. Mais ye na 1931 wana alobi na 32 pardon alobi était faux. Kaka mama na ngai na bandeko nanga baya. De basalaki organisation jusque na 1933 de bakwe accepter likambo wana eke mama Mwilu na papa dialungana na papa diangenda pe mama Nkitu yapo bakende. Mais sikoyo donc 4 personnes. Donc mama Mwilu, mama Nkitu dia papa dialungana na papa diangenda fo bakende na boma. Telegram eye ekomeli na mbanzangungu batindi policier na ntimansi bakomi awa na Nkamba. Telegram ezali awa tangu mboka bayukaka telegram eutu wapi oboma. Donc nini lisusu bobengami epa ya mwana na bino Kisolokele bokende kotala ye mboka ebangaki
mama mwilu akende to yebiki papa Simon Kimbangu atika kolobe mama mwilu akobouge te na papa Mfumu Mbanza siko bango nyonso bakende likambo nini lisusu nde famille efandaka tangu famille efandi balobi chef de famille pe akoki kotikala te akende koyeba esika makambo nini bakosala na mama mwilu na bana na ye nde l'État alobi ke non na telegramme ezali kaka 4 personnes moyen totia 5e ezali te donc faut tolanda kaka ndenge l'État alobi chef de famille pa bangi alobi soki bakei parfois likambo passe na 1933 wana nde mama Mwilu ayaki kodeside malamu mama Nkitudia atikala kasi akotikala na nani mama Nkitudia akotikala na nani batikala bango mibale esika na ndako ezalaka mukolo kaka mutalata kama makambo nyonso lokola papa Mfumu Mbanza azalaki mukolo ya ndimi kotikala na mama Nkitudia nde mama Mwilu papa Mfumu Alongo papa Dengenda na Mfumu Lukuba nde bakendaka bakei ti Mbanza Ngungu Matadi bazwi vedette ti boma wana papa Kisolokele ye moko soko expliquer biso ye lokola ayebaki ke mama Mwilu bakokoma mokolo wana ake koyamba bango na port na vedette ya boma kolongwa Matadi ti boma vedette talingo ngatango vedette komi kaka ye deja azalaki na port po ayamba mama Mwilu na bandeko na wana ye papa Kisolokele ye moko azoyebisa biso bazo bima na vedette ye ake kotelema na musika amoni déjà mama Mwilu ça c'est Joseph de papa Diangenda mais azomona papa Dialunga na te azomona pe mama Nkitudia te amoni sikoyo tata Lukuba noko mais baleki baza wapi ye moko en tant intellectuel à comprendre sur 4 donc mibale batikali donc noko amikoti sina kati bon likambo te mabeza te nde tango baza koya papa Kisolokele tali boya mama Mwilu pe aleki na ye sans que amona papa Kisolokele papa Kisolokele comprendre déjà que oyo mama atali pe papa Mfumu Alonga oyo c'est Joseph tali Mfumu Lukuba bon papa Koloto ayene na liboso après ça bandi kozonga lisusu tango bandi kozonga poignarder mama Mwilu wana ye moko azoyefisa poignarder mama Mwilu atali ye kaka alekani donc papa Kisolokele a comprendre yete aleki naye ake akiko contourner atiki papa Diangenda a poignarder lisusu mama Mwilu etate di kwetuki di monongisi liko mwana takuza kumuta mu magembo usakuntuta kwetuki di mbala muko papa Kisolokele wana kikongo ya mboka bosa nyango muke mama munu ngemezaba mudi akave munu Kisolokele bakangani wana bangu mibale bavandikole wana histoire ye moko papa Kisolokele azoyebisa biso me kasi kiangane kasi Mbuta Nkitudia bango batikali pona lokola noko akoti na kati or ke na telegramme ezalaki kaka 4 personnes yango tomoni ete kiangani yandimaki ne atikala Nkitudia aya kasi tomoni eke siko kiangani namda kutika kolambela ye yango mibale batikali
bazwani wana ti na ndako bafandi séjour na mama mwilo bi awa kitoko kasi simoni soka yoki ka to fandi libela awa to tiki Yerusalemi pamba nkamba pamba wana tokozwa ngambo foto zonga nde papa kisolokela lobi ngai posa na ngai ngazonga na kutala mboka ata na kufanda mingi te kasata muke na kutala mboka yasilokola nazananu mukangami moyena kende ezate nge posa na ngandeza lakini na yako mona la bino kuna na mboka bomona kaka tumvulu na bimeli bino kasi tikambote kasi na kosenga epai ya tata soki Joseph donc papa liangenda akoki korejoindre nga awa bon nde esalamaka ndenge wana papa kulutu asengaka na papa Simuki Mbangu. Papa Simuki Mbangu alobi ete bosengela Joseph transfert prison na ye aya kosala yango na boma po wana ye papa liangenda atikalaki na nkamba toujours comme prisonnier me ndenge mpe esalamaka ndenge wana papa liangenda na misa 33 wana kaka awumilaka te na nkamba nde akendaki korejoindre papa kisolokele na boma me na ntango wana nde siko baprofite papa di alunga na akende kotika papa Joseph na boma po akende kotanga raison akende kotanga papa di alunga na mpe kula tanga komi kuna ye posa ya kotanga pe ezi papa Simuki Mbangu alobi te pour dia ngenda transfer tondimaki yango be pwana yo mo tondima ezate kaka Yerusalemi nkamba donc baninga yango tolobi ete tobosa na nkamba te toyokani na bapapa ezalelaki ndengo yango mpe esalamaki ete papa kisolokele ntango azwi liberté totale na 1960 na tiela kuna fete munene na ntango wana banda ntango wana 1960 papa kisolokele chaque le 25 décembre abandaki koya awa ti afete 1er janvier nde akozonga na ye donc banda na 1960 ti papa kisolokela ye kotika biso chaque le 25 décembre abanda koya na nkamba ntango wana soki aye azokumela ne na ngombe kinsuka aye na biloko ebele basukali makayabu loso mungwa kaka village moko foi profiter na biloko wana mpona le 1er janvier ezalaki ngombe kinsuka système wana yango ezalaki babisadi ya nkamba mutu azwaki charge wana ye moko papa Mfuma Mbanza alobi wana kosalama ndenge nini bato ya kala ya nkamba bayebi chaque le 25 décembre bakosenga bino mbongo muke mbongo wana soki bokangisi yango le 30 décembre na ntango wana papa Dimbwini tata na batrobos ake kozwa donc na ntango wana papa Mfuma Mbanza asalaki ndenge nini na biso bato ya nkamba donc na nkamba chaque camp na ngombe na bango soki boza mingi mibale et ça dépend mpe ya mambongo muke wana bopesi yango nde bokolela donc yango nalobaki ke tic tac na banque ti na bamboka nyonso ezingi nkamba bapapa bangombe na bango nde bazopesa yango na talo muke essentiel ke bopesi mwa mbongo wana soit permettre babouvier bazwa mwa eloko mpe majoute ya mutuka oyo ekokongola bangombe wana donc mboka nyonso
oyo babanzundu bampanga bamboka nyonso les 18 villages ya Kinzungidila. Donc chaque le 25 décembre bopesi mabongo muke le 30 décembre bangombe wana eye. Dans le 1er janvier wana tongo donc 5 heures du matin wana bangombe déjà babandi déjà ko papa bango ezonga makambo wana. Donc yango papa Simuki Mbao Nkiangani abeki kolona pe koboko. Yango sikoyo ekomaki papa bongi alobaki ke ngai papa mbenza ngai namonika kana la chambre froide comme ça chaque le 1er janvier ata tozosomba nanu ailleurs mais mutu nyonso azwa mwa musuni. Est-ce que le 1er janvier na chambre froide toliaka tu toliaka te? Moi muke donc ezala na prix ya kokita donc rythme ya batata donc kobosa na nkamba te. Donc na esika wana na banza papa de la ville tozwi yano ya mingi na mituna na biso oyo tozana yango bopesa kibiso. Donc likambo ya munene tobosa na Yerusalemite ndenge batata abandaki kobosa na Yerusalemite toyokani ye moko papa de ngenda pe pas musicien mais papa misciple boyebi ezala peut-être que aza na Angola ou bien aza na Brazza bongo de soki ezaka na RDC chaque le 24 décembre onankamba ti suka ya 25 décembre papa de ngenda zongi na Kinshasa pona bilembo le 1er janvier et papa kulutu atikali na papa Mfumu Mbanza ni kambonde munene makasi nde yangwana pasi toza komona na mabonde likaka nde tokolonga awa na nkamba ngai ndenge bolobelaki yango ke papa Diangenda ayebisaki ngai nafanda kaka na nkamba na bosoni likambo wana te nayebi yango nakopi konéglige yango te fo na tosa ndenge wana ndenge bapapa ntango papa Kisolokele totie na mabele na le 25 mars wana nde likambo wana papa Diangenda ayaki kokonfirme nga yango na miso ya bandeko na nga nyonso mbenza yo okoki kobima te na nkamba. C'est vrai likambo wana nayebaki yango banda bomwana na nga ntango nazali kokola po jamais papa Mfumu Mbanza papa de Alunga na andima nga nakende vacances oboye nalobaka yango vacances liboso batindaki nga ntango mama nkwaki adi abali awa na Nkondokyulu nake kopase vacances na Nkondokyulu bazoseka nga baninga bakendeke vacances na ville yo okekaka na mboka kuna pe nake na mboka kuna ndenge kaka nafandaka na nkamba ndenge wana kaka ntango elanga tozoki nduluka bansombe bangolo bampuku ndenge kaka nafandaka na nkamba ntango tozongi papa zako atumbulinga vacances ni omemeli biso bampuku omemeli biso bangolo bansombe uti pe vacances biso bato uti vacances na kisha toye na mapato ina bila basandali ya sika or basandali tango wana soki yeye ukipenza ke sandali uti penza la bata na nsunga ndengo wana samweze ngai nandimaki nanga makambo nyonso wana po nazolanda nde maloba bapapa ndenge bayebisaka ngai kutu na mokolo ya oyo ezalaki na le 28 septembre 1985 wana ntango tokomi na Kinshasa tokomi na Gombe
donc nani kuti namoni papa Mfumambanza te papa Kulutu tanga yambi biso na mama Ombenza, qu'est-ce que tu es venu faire? Eh papa toye lokola papa connaître non, tu rentres, tu vois papa Kiangani, et puis je te donne seulement 30 minutes, comme ta voiture est là, tu rentres en Kamba. Ngai na yoki mwa mawa namoni papa Mfumambanza sikoyo papa Kulutu a répété, je t'accorde seulement 30 minutes, tu dois rentrer en Kamba. Toi tu restes attendre ton père en Kamba. Maman Salulu ayi mwana atakolia aliate Kambenza olia kinga lubi tasintididila nga muna 11h kuna Kamba tiyo. Uchise ina ningonga atalia. To nazolia kaka si chauffeur si panga bi bon tozozonga papa lobi tozonga. Après maman Salulu lobi te toyokanina papa lala lobi na tongo kolekisa 7h te soko olekisi 7h soko akutyo awa ngana nasika suna problem te wana makutadidi na FCC trabo 6h papa so totalika ka papa 6h tolongwa na 6h wana pena date ya lelo ele 29 tozolongwa Kinshasa papa Mfumambanza yebisinga lekela epa ya tata Luidi na kisantu esika ye azali comme ça oyebisa ba médecin wana batika ye yepe alanda esika tozali na Kinshasa ndena longwaki wana pe ayebisinga ike lokola administration nyonso ezalaki na maboko ya papa Luidi na cabinet ayebisinga obenga oyebisa yapesa yo fongola bozala tata maya sokola baba maya sokola comme ça bo fongola bureau bo sala musala toleki lipena kisantu wana ndenge pe papa Mfumambanza asengelaki papa maya sokolo azifongola poete bureau et continue sika tozongisi bureau wana dirigeant oye bureau yango yango nde bozongisi esengote etofanda kindengo wana ti na le 2 décembre na 1985 wana bozongi ya papa Mfumambanza awa na Nkamba na ndenge papa Kulutu na papa Mfumalongo bayaki kotika ye na le 2 décembre wana na 1985 nde na minuit yango nde papa Mfumambanza ayaki koyebisa ngai yeke ntango liboso abengi ngai ndenge nini bofandelaki na Nkamba na explique boye bon kasi nsamu ikutela kute kwa mpangiza miko kutempe kwa pangiza kuko kute kwa muntu ko nsamu una wakalakaka wa mono yengei donc likambona ko yebisa yo ezala kaka ya ngai nayo koyebisa bandeko na ngate koyebisa pe bandeko na yote potango wana bandeko nyonso baza na mokoto wana bazolia baza komela pwana nini papa azongi na nkango nyonso yango yo likambo na koyebisa yo mono luzingu lwa milumeni matwa sila na yetata amen malungane bona kikala diaka yenoko kanti wakala kaka wa mono yenge kitele lumbuko kanti samu wakala kaka wa mono yenge donc ndenge to yokana kina tata dona papa Sumu Kimbangu mission na ye ekokani dongonga ekoki pwete azonga na ye donc akufa na libi pe mukolote na lobi pe na yo mukolote kasi bomba kaka likambwango
koyebisa bandeko na ngate koyebisa mpe bandeko na yo te yo ozala kaka na position wana nazwami vertige likambo monene boye aliwa ya papa Mfuma Mbanza nakobomba yango ndenge nini ale insiste même bandeko na ngai donc papa Kisolokele na papa Dengene batuni yo koloba te ale sikoyo bima kanga ndako kende kulala na ngombe na bimi na porte ta una kangi na ebisi papa befo wala kanga porte awa ya bana ulala na sena restaurant kanga porte comme ça ngai na kei na bimi na porte wana ta wakangi ndako na telemika boy vertige na kusala ndenge nini bon kaka na seconde wana natala papa ditele ye azoya oba papa bazoko benga yo nake kofuka manazo fuka makaka boy yango motema siko ti suko batuninga kuna bayifinga na lobati siko na kusala nini donc kaka tango bazoko mona ngaka motema tu papa kolota tu menza tia peur non papa donc nazomona ke bato oyo si bayebi déjà mbala moko papa Mfuma Longa alobiki bon bato mosusu bazwi eloko ya kolia te yango luka mwai bato wana balianga natuni papa ditele bato nini wana oh non ceinture nyonso ya papa non bino bozana repas spécial basalelaki bino babombaki ntaba moko eza wansi balambaki zoko mpe bacuisinier babombaki ntaba ngo bazozela kaka ordre bake kozwa na bakwanga siko nga ezalolinga kotelema mesovo pukuti mbala moko opaki Mfuma Longa ayebisike mbenza ondireke oyo likambo oyo eza kotokisa yo boye papa Kisolokele azwi courage alobi aleloba likambo nini makambo tosololi na papa me ayebisinga nayebisa bino te wala kofunda te na mifundi la nuit du 2 au 3 décembre 1985 donc nazokoloba ngo nga mkono toki nakolenga nyonso kiki makambo nini nango ayebisi yo kapi te bandelaki boyi siko ayebisi nga ke ye akozala lisusu te me nga nayebisa bino te nayebisa mpe bandeko na nga te mokolo mpe eyebani te ale papapa bazokozwa mai ya moto abi bo totelema toye napesi consigne ya protocole afongoli ntango afongoli tokokuta solo papa Mfuma Mbanza position akutelaki ye ya kolala me donc ça signifie aza ko raisonner porte ezalaki ya kokangama te kaka rido asali papa ntango nalobi kaka papa balingai mbenza nkiliaka atala na nsima na ngai fakisula nkiansamu papa Mfuma Longa papa Dengene azwi courage ditwizilika ngeye mambo tele kwa mwana toye awa po tolobi makambo epai ya mwana makambo nini oyebisi mwana ye papa Mfuma Mbanza ye mwana aloba makambo nini ayebisi alobi ka papa yo oyebisaki nga ke makambo boyokanaki na papa Simoki Mbango ekokani eke okozala susu na biso te naloba mpe epai ya bandeko na yo te naloba mpe epai bandeko na ngai te mokolo mpe eyebani te yango liyimisanga tu d'abord komona nde opekisaki ngai nakende kuna te soki nake kuna bango moko nde babengisaki ngai
po bato mosusu bazangaki biloko ya kolia yango babengelaki nga kuna kasi ntango nakei na revese parce que likambo opesaki nga na charge elekaki makasi natokaki ndenge namonaki mbala moko papa Mfuma Ndongo papa yangi na butaki angani solo yo mtolobi na mwana ndenge wana oui bon toyokanaka ndenge nini papa Kulutu mtakokende ngai nalandi bongo yo kosilisa makambo na yo nyonso eza ndenge wana te papa Mfuma Mbanza andimi kasi siko ndenge nini olingo tourne makambo bo yo mwana pe ndengo oyokeli makambo na biso shema wana ndenge bo yoki yango koloba pe na bandeko na yo te ezala kaka mpe kaka ya yo ezala kaka ya yo me yebaka te est-ce que oyebi badate na biso nga papa nayebi te oyebi te mikolo wana okobanda koyeba soki ndenge nini et c'est vrai ntango papa Kulutu atikaka biso sini wana balakisaka yango namonaka yango etemoi na nga mama bolongani na ngai mpo nazalaka na Kinshasa na ntango wana nasali accident na nzela mwanda ntango nakei kuna bapesi nga repo na mokolo wana sini wana ntango namoni yango nayebisi yango mama mpe abangaki biso toyebi ke bapapa bakokufa te ndenge nini papa Kulutu akende kotika biso wana koloba yango na mutu te soki olobi yango na mutu etali ekoyela yo mama mwa yakende mosala eza te moke kende na yo mama mpe ntango akei totikali na nsima papa aza koye koprendre biso papa Kulutu atiki biso me wana deja si nayebisi te papa simoki mbamki angadi tala signe namoni tala bapapa basigne bape balakisaka ngai me namoni yango na papa Kulutu ntango nazoyebisa papa simo tofandi biso libanda wana pa mama nkoki ati tofandi kana mama nkoki ati mpe aza na ye tofandi nazoyebisa papa simo kimbanki angani ntango nasilisi kaka tomona papa zako na ba 8 heures ye wana ye oyo kosala nini oyo oya kotalaka biso te naye kotalaka kaka bino bon likambo te tala biso likambo toza nango toza kodiscute bango papa zako alobi tout justement likambo yango nayeli yango oyo esi ekokani banda 7 heures papa Kulutu atikaki biso ndenge nini tokoyebisa mama nkoki ati nde tozwaki méthode nyonso ya koyebisa mama nkoki ati bamama talaliki bazala ntango ayoki kaka amibwaki na mbeto pasi na motema esikoyo mokumba makasi oyo natikelaki na yango mokumba makasi tikalaki na yango oyo bayebisaka ngai eke biso misato ntango tokokokana tokozala te ntango wana yo tokolata mokumba ya koloba ndenge nini bino bana bokofandela na kati na lingomba tuka mokumba wana etungisinga makasi lokola batata balobaki mwaye mpe natika ezalaki te nalukaki nzela nyonso nazala te ntango papa Mfuma Mbanza akozala te comme ça bandeko bango moko balata mokumba wana mais siko papa Mfuma Mbanza akoyebisa nga ntango nakomi na makanisi wana siko papa Mfuma Mbanza ntango toza kotambola na ye ayebisi ngai ke mokolo nzoto na molimo na nga ekokabwana yo kozanga te ozala na esika wana ekwasio makasi ngai sikoyo sikoyo nakokima ndenge nini nakokima te fo nazalaka na ye
tango nyonso. Alors nazo kokanisa na kosala ndenge nini tina le 16 août wana ntango mokano ekatani nasala boni ozala na niongo na biso bato kasi na nzambe te. Yango ntango ye kokoma eke na le 16 août wana ndenge mikano ekokanaka na Kiemba wana ti tokomi ti Kinshasa siko bato nyonso bazokotala kaka Lingomba tokotambola ndenge nini. Me papa pe ayebisaki ngai ke likambo yango soki ekokani fo obimisa yango kaka soki nzoto na ngai ekiti na mabele le lendemain bongo nde okobimisa makambo nyonso ndenge nalakisi. To nazongi esika ya papa Mfumu Nlongo, papa diangenda kontima ndenge balobaka na ngai ete nyonso okobimisa yango soki biso nyonso tosili kokufa tokoti na sa mabele bongo nde okobimisa likambo wana. Yango na le 21 août yango bandeko batunaka ngai tata atikali koloba na yo nini. Yala lobaki ete batata bayebisaki ngai eke tokotambusa makaka na batu misato, tata, mwana pe molimo mosantu. Nde nalobaki ndenge papa tazali koyebisa ngai ete papa Simoki Mbangu Nkiangani yo mokonzi ya Lingomba elandi ya yambo papa Arma ya misato papa Solo. Référence biso nyonso tokotaki mozole te, bino misato nde bato bakotaki mozole na papa Mfumu Mbanza. Mvula inokene ngala monaki ete ngai sina milongolaki na ngai oyo mukumba makasi ya Mfumu Mbanza ye moko papa diangenda alobi Mbenza toi tu restes à Nkamba, reste tout près de Mbuta Kiangani. Esika nyonso abanda kotinda yo to yo banda kokende. Esika nyonso meko bouger te. Esika nyonso banda kotinda yo ndo obanda kokende. Donc ngai pe na mwana na nga na buzoba na ngai na sosolaki kino lelo yo yango na kaka na poste na ngai wana papa Simoki Mbangu Nkiangani soka atindi ngai na sali denga za kotinda ngai yelusele mitoko tambola ndenge nini ndengo ala pe tozali kosalela mvula inokene na banza biso nyonso tolandi mwa mingi miso na biso wapi na Yelusele na Nkamba. Esika kado ya munene remarquable ya vina ye mobimba o balakaki papa Kisolokele na Babelge na roi ye moko. Kado nini olingi nakende kaka kutala Nkamba wana kado munene te koloba ete maso ezali awa to maso tukuzana ngo posa na mabondeli tukushilango awa yango bandeko préparation na biso ya le 3 octobre na banza tozimwa na kanisaki na kozwa kaka 10 minutes me bolimisanga na ke mwa musika to welela ndako Nzambe pwete to welela ndako Nzambe
yango la sengeki kaka 10 minutes me na bamakambo oyo si bolobaki yango nde auti kopesa mwa éclairage lumière po ete toyebaka ete solo ezali wapi. Oui papa. Na nkombo tata mwana pemba tata Molimo Santo Kimbangizi moye. Oye. Kuna bozo kanga bien. Merci beaucoup. Na bonga manano malamu. Donc makambo oyo sala awa eza théâtre. Pamuso bakomana nga ondire muto ndenge nini aza mukongo te aza musingombe te. Nzambe alakisaka mabomba minaye na oya lingi. Bongo te hein? Bongo. Papa okolimbisanga. O papa zolo bakelo papa fumama za yebisa ye ke mokolo na kokufa yo ifoza la wana. Pona nina yebisa ke batunyo sote. Bana baza ebele. Apana pasi mo kimbangu cyanga yaza mukumba na ye. Pona nina yebisa ke premier nani chef spirituel adjoint ou bien deuxième te ke mokolo na kokufa yo za la wana. Wana na ko répondre yango. Likambo mususu. Pona ni papa fumambaza yebisa pambenza. Que ngai na kokufa butu wana. Kwa yebisa bandeko na ngai te. Na kozala musika te. Nazo pesa ja réponse. Na 2004. Toloba 2003. Papa Simon Kimbangu cyanga ni Nzambe na biso tata Molimo Santo. Ajini mama nanga. Agenda uzonga na Luanda. Bon, tant ba des autres de la 26 bandi wana titi nga dit bon. Conflit oyo komi boye. Bon. Ngai nazali na position ngai ya malamu kuna. Sikoyo soki tokoti makambo ya boye, bon, ngapi nazo comprendre yango te. Na bayo kanga mapamba. Parce que biso tozaki batu moko boye oyo toyeba ni mingi nazongi sima. Papa atindi mama akena Luanda kozwanga. Na yeko ya do nazo kataka mo comprendre papa mbeza za nani. Non seulement nazo baloba awa azo sala boye. Donc azo dribbler bino. Sikoyo Kimbangizi moye. Oye. Na lati courage. Umone mukia mikia wando traka kote kuna. Alors donc azo kalenga. Donc mutebe zo beta tuku tabite. Kende kaka. Il faut na kende kaka. Donc tango na komi ya tokomi na mama. Papa Simon Kimbangu amoni ngai. Pokuna nazaki patron munene. Amoni ngai atali ngai. Oye. Papa na ye. Abi mutali boso kusoro na ye. Papa mbenza. Nabi ngana ye biete. Albiso bo matili kolo na chambre kuna. Bokomona ye. Mama accompagner mwana na yo. Témoin ya Nzambe nani? Mutu. Papa Simon azui mama nanga. Alors tolo bajaza defend. Akufa kina 2022. Ah tokoti. Papa mbenza ye paso zela biso. To bazaki je basiba yokani. Lelo bake bakabuso ezo likaweza ngo théâtre. Tokoti na chambre. Ah. Ngai kuroaje betete za la salon. Zokande chambre ya kusha pambenza. Ah, oui mama. Bongo. Kwa biso tuzaba choko tuzaba tumoka respect makasi. Respect eske fandi na biso. Mais tokoti ya wana ndako papa bo chambre. Ndenge nini mama? Siko nazo biweza mama mais non, il fallait la salon. Mama lobi ah. Bongo ngapi nazo mwana sa chambre. Tata bitam beto oui, basi batandi bien. Ah, ngana ko budenga bino. O ezaba kamususu. Bon. Yamoko ganja filme afandi na mbeto. Vous comprenez hein? Afandi na mbeto. Ayebisi mama. Ma pasteur. Fandi na kichwa. Amba fandi na kichi. Siko ngai ayebisa donc alu kinanga kizabite papa. Ngana fandi na ngana se. Yo l'habité. La fin de la scène. Bon. Mama loba. Oh papa, papa si moi ndenge ndo mwana na Luanda sikoyo na ye boye. Bon. Nazo bela kwa Teresa likambo.
Siko papa Mbenza pale fanga na mona hii ndio mkono wana papa limbisa ngai mtoto mke aina ni munene te asa lati chemise aliputa ya mwa vert na ba fer minene ya nani ya matiti songa zo analize ye na utalaka Nathalie talaka mutu flic ya Nathalie mais bazana tena pasi moti kimbango te Nathalie papa fambaza pe ngana mona yete Nathalie papa jangenda na Kolwezi malamoko papa beti numero bota ngabi ile longi afandi boy na nani na mbeto ale abeti ka boy papa Mbenza soto levi papa Mbenza izo pesa ma confusion papa Mbenza asaje neti boye ale pa ala musiliso boy ba tata boy papa Mbenza papa Jalungana donc alongwe jeune akomi koko na soyi ezotanga babi mama comme ko ganga déjà mama nanga papa limbisa biso papa porte papa tu vas que uza fuma mbanza ngai kimi azo contrôler kaka et puis bon tata oyo akolinga akotelema simba ngai be ndenge nini na autre position c'est atelemi nakima te o ngai naza mutu esprit ubie mama kona kangena makolo na bimbo pambola ngaka awa na bonga ubie ndenge nini sikoyo asali boye mena auta na liso oyo mena akomi kolenga mais koko peza ko na donc papa bakosaka biso à peu près moi 5 minutes umela mama zo lela kaka ngai nakanyika espèce de contrôler mouvement epena makolo na matisi ye donc koko peza fuma mbanza ndio na ba filme na banini na mutu beza ba cicatrice wana bota mutu papa aweza kukota ba cicatrice on dirait asika on dirait ba pota na sote ka boy mais tipo ndinga ya baluki boy na so contrôler ka boy ti après on beta ka boy azongi Kimbangizi moye po nzambe alakisaka makambo na ye nawe alingi po boyoka nkolo te bila kolobaka neti baperoke bolimbisanga nkolo pasi mingi bazobude yo ti lelo mingi kutu nakotanga kombo ya bato ebele bazawa te sikoyo papa Mbenza telemi abi papa Samson ayebi komonanga ndenge nini bon nazobi miso résolution oyo ambaza ngungu wana otanga yango parce que boyiti polo mais biso nde tobande olesa ye te donc aza na mbongo te aza mpe na puissance te kuna nakokoma esika wana mpo bocomprendre po bozoka yoka mosika ngai abanga kopesa ngai libondela banga nakoma na point wana tozala banzambe ya solo ngai naza mochoko naza mokongo te tozala banzambe mpenza ya solo nalati kurasi lelo nani yakoloba loba na bibliki te nabi papa atelemi akende armoire abimisa résolution nabi te papa ngai nalobaki papa ngai nasala nga nini tomate naza tomate papa tika na yo kaka naza nanga tomate parce que gilani likambo ya beti numero wana elekeli nga bon vie oyo azo bongo na seconde boy te résolution tika na yo kaka sikoyo na 2006 na sote po comprendre sika kombo ya nkolo bimaki no 2008 naje ko sa mwasi nango papa libi okota na ngola te komba na frontière na zui mwasi na awa bato mingi baza batemoin awa tatu sala sinisanya makasi awa ngai moko contre tout le monde bon papa Mbenza basi bafandi na papa Simon wana
papa moko ya presse boyebi bato akala bayebi abandi ko animer sinsani yao so tanga na komi di petika le mwasi na bana kana ke mbangu na foka bipa papa simo so de tipo wana zo contrôler mouvement papa asali boy to soli titi to silisi ok moi ça za wa bien za mutu ka yebi sai ayo pesa ngambote na bana ndike papa mbele sur fukami na pesa mbote tango ndike so mwasi pesa mbote to zongi tipo wana on dirait diable on dirait nini abenginga papa Samson non pardon aiba komona ngati papa basuki ebele yaka nani awa katika chao yo okobanda ndenge nini okende kofukamela mbenza wana mais oui en public rencontre bato batonda ebele awa bato poto bato ya nini batonda awa ngai nazaka hypocrite te ngai nazaka hypocrite te obandi ndenge nini okende kofukamela mbanza wana papa plutôt mbenza wana obandi ndenge nini mbenza oya kolona na kobokola okende kofukamela ye na sasi nini na micro na otika suki tamboli na bi me petit oyo bon na mutema ngala baki me petit oyo il faut démontrer que nazana pesa lobaki omoni ngala banga kate za Samson banga kate yo ndo zo ebanga te pele yenda ngo na bete la semaine papa dozenga na yebisi eboye wana en public na zo répondre ba tuyo ba fandi kimia sinsanye sili na bi oyo ifaza demo na bi lingombo oyo kombo nango nini Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial. Donc les lingomba encore Yesu nanani bato akalabaza bayebi réponse nanga en public bon encore Yesu wana ndefu mambanza ende mbenza wana na bi miso bakufa okufa miso ozomona eloko moko te donc on ne bafandi lingomba eza pa ya fumambanza te nanya sinya mikanda po lingomba bima mais il faut m'embanzer il voilà faut m'embanzer voilà quand c'est mon design na beta ki numéro wana est-ce que vous comprenez ngai ba question que ndaka 10 minuit papa c'est moi tellement dit Samson longi bango sikoyo na 2008 na jui moi sina na ye awa na likambo ya nkolo bon kaka tipo wana zo poser ba question mais sikoyo ndenge nini boye na bibi papa mbenza azali nkolo Yesu mutali bosola bimesaki na lingomba kimbangiste papa mbenza za nkolo Yesu c'est moi bako sabino te zaki nde ngai na mona ki kimona meso na moi te wona nga mama azana mabele ngai nde ni yoka nkolo na biso nkolo no hypocrisie na banga kate Merci Papa Samson. Donc papa limsanga. Papa ndenga zaboye. Papa, une minute papa, pardon papa. Toi aider bandeko, papa, toi aider bandeko va comprendre mais pardon. Limsanga papa. Kimbangizi moye. Toza nzela ya solo. Est-ce ngala ko kosta bilo? Papa yemo yewe. Fumambanza donc balobi na français boy. Korime oyo. Ekufaka epolaka mais molimbo esalaka nini mutation esalaka transfert papa fuma longo akendeki wapi na nduta nani papa fuma mbasa akenda nduta nani ya pambenza vous comprenez tango asali libondeli na nani na kiemba nani apesa kiemai nani asaki libondeli est-ce apesa kiemai ngai Maya nkamba molimo wana saki nini natango wana ngai naza kotosa kaka maloba na bango bakosa miso nkamba oye bokolimisa batémoignage bokolimisa nga mokolo mosusu toyokani tozowelela ngonga okolimisa ngapa malembe tobanda koyeba kasi ngai natosaki mpe nazali kotosa
malako ya batata tokani esika wana tozali ebele biso bana mwana na mokumba na ye eza boye te mokumba na ngai yango wana nde boye comprendre moke solo ezali mokumba moko ya makasi lokola toza na banzoto na ngai moko na biso nyonso tozala kaka makasi na mabondeli moko na moko akoka kobungisa elembo na ye te eza boye te pamba te elobamaki ke na génération oyo ntango batata bakozala te na génération na biso ba embrouillement ekozala mingi kasi moko na moko abomba elembo na ye yango regret ya papa diangienda avant ke atika biso nzembo tokoyokaka na koreki eke ye atiki mutu na esobe te atiki biso nyonso na nzela alakisi nzela ya Yerusalemi po ete tokoma eza boye te nzembo nde koreki mutu ayembaka yango toza kowelela ngonga mutu na mutu ngala silisi na nga boye kombo tata mwana pitita Molimo Santu amen. Kimbangisme oye! Chorale de Dirisa oye! Le 29 septembre oye! Le 3 octobre oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ndenge kaka tosalaka yango yambo totonda maloba tolobi boye biso nyonso oyo toye na biloko ya kolia toyebi ndenge tosalaka tokenda kotika wapi bombala liboso te toye sima ya libondeli ya papa sani ekotiama mwa mike ndenge toyeli tobutie na sani likambo moko kaka ezala ozali wapi ezala omikomeli koko kobosa na dati ya lelo te ndenge bayebisi biso mutu na mayele sika tukubike no moko totonda lusiku musula sedieto muzola kwa seye mwana tata mwana vela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana vela Deto sindika bana bako musamba tusamba muna zola kwa ngeyese ye kwa mwana ngitata mwanda wa velela mfumo tufuka mane vutula funda ya matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malukwa makutuvangilanga muna ntangu za onso no matuvutulilanga matondo
beno lukutubanzi tulundile munafuko wa mvimba munazola nkenda zentu zilwakila muntemo wao lumbu samba ni wasala ngitata nzambi wase lumbu kya nsamba di ilumbu kya vundu wono ilumbu kya vundu le 29 septembre l'an 2024 votu kutakane antwala ya residence vo anzwa ngitata mwanda wa velela kuma kya songa bwetu lenda kuba mana munkinzi ututatambula wale 3 Oktobre nkinzi wa unene una wena vonjo kina ngitata simu kimbangu wazengo lwa nkanwa lufwa mukuma kya zola kuna kwa songa kuncha ntangu ikiao wazengo lwa nkanwa lufwa kansi bukina vukada kuba mana mpila yinaku kadi muna ngeye mfumu wetu Yesu Kristo ngeyevo bawo baba nzila ngatu mukini tuulongela watambudila lufwa idiao nalumbikia le 3 kuna mbanza ngungu ke watambudila muna mana maonsono kansi bukina fu diambu diangita nzambi kadi avanga mako bawo buna buwazolela dio na te buna bula wizana na muna mvumba kuma 3 te muna 1951 ikina bakamoneka maonso novo wasonga mpibi mangu bya kumusonga vondio tangu ifweni wasonga vondio kwa izila manzako kanti mangita tanzambi wa izila mukula nza ya mvimba mukatula nza munampasi kanele vona ti unu kiki nkangu ka utavisako yebo bakuikidi mnangeta tasimu kimbangu au mpasi ziokele tuvila kanevo diambu twasilwa idi awo na fulukina lutulemvo kela kaka mana mawatambulila mana matwasilwa malunga na mpasivo mpasi za onso za manisa kuncha ntangu bimbevo lukutukatula mfuilu lukatula muma onso nakalutadi ntala masumu metoko kwa bana mpe bahutukidi nzai bizidi ya mpasi badiatila munavumi wangitata nzambi tala muna mulekadizi mvita hindu menga mabantu matati amuka lukatula mana maonsono tuzevo muna nkenda zonu kaka mana maonso mafutika tukila kwa bana batakwela bale mulotambula nkailu mya bana tuwana bana sibaka mitwadi si muna mpato ngitata simuki mbangu kwa bana katakwele letuko lutuwana lutusonga bidimbu bila sila muna betu tuka babakala ibakendo mpasi utakala basikila muna nsiku mieno talankangu takuiza muna nkinzi wale 3 Oktobre mukatuka Yerusalemu bana bakuba dirigeant ye bantu bankakampe biza mukuma nkinzi wa le 12 Oktobre tuwidi muna binsamu bina bila kututela ngeye papa kisolo kele muna 1933 muna examen kina kibakuwana bu swalomba kina kivuidi mfuno ngeye kwa lomba kyankakako waluwaka ku Yerusalemu wabakadi yaka nsambu zina zikuwana ngolo la vwandela muna mukuna kati bika beto de akampeto tatamana nsinsa owo bambu kanga moyo mukumakia Yerusalemu pasi futatambula ndungu lumbu kya onu kya onso tutudile na moko melwa kututani na mundazola kwa ngeyese kwa mwana ngetata mwanda wavelela amen twende nukямbote la protocole One